Caché réseau. Monica Bukuta. Suki ndabutaka. Basebo. Oui, ça est bon. Bon. Ça, on va passer sur la couture, on va couper tout quatre. Ngayo, ngayo, mtoro kwa dadi, kute, bwakesi. Salut.
Salut, salut, salut. Salut. Salut, bakota kaka. Life e bandi. E indio e baby. La sirène, aye, dona, la dona, la dona, la dona. Babongisaka balumière nde makamba. Salut. Salut à tous. Salut à Chanangoi. Bambote, bambote, bambote. Bon, live est bandit, hein. Live est bandit, quoi. Bah, bonne année, bonne année. Salut. Salut, naza modératrice. Ah, na donne la sirène BG Zanga. Parce que programme na osale la. Ezanga, salut. Naza modératrice. Ah, salut. Salut, Richana Ngoy. Richana Ngoy. Richana Bongo. Eh, bakombo nzambe. Richana Ngoy. Bisous, bébé. Richana Ngoy. Bisous, bisous. Nzambe. Richana yo bongo. La famille. Bisous, bébé. Bon. Bisous, Wagner. Passer bongo. Ozala bongisaka. Donc, là, moi, dans ma tête. Dans les lumières, ils ont dit ça faible, dans beaucoup de cas. Bon, la famille Tobandi, hein. Histoire, le lot, tout ça là, live, Tobandi non live, après Tobandi sans tabou. Pendant nous live, nano, il y a maté, il y a parents Tobati la bana. Tobati la bana, babati la aka bana. Parents Tobati la bana, tout protéger bana. Donc, on a déjà thème à l'imposo nano. Après émission 30 minutes. Bon, tout ban. Bonne année. Nous sommes la série bongo. La Chine, na moni présence na bino, hein. Na sepeli, hein. On est ensemble. Bon, to bandi émission na biso. Lelo to lobby, likabu ya ko protéger. Lumière les a fluides, les autres dérangés, mais bon, quand même, lumière les a faibles. Les autres lobby, les cambars pour protéger bana. Pour protéger bana, puis surtout pour protéger bon. Bon, moi, la biso. Son, il va bien. Son, il va bien la famille, hein. Son, il va bien. Ok. Donc, continue. La soirée, on a dit la fin de Barbie, la soirée, on a la caméra. C'est quoi ça? Gang, on a dit caméra. Mais la caméra, on est. Sors mon trou. Il met en arrière, les a bien, tu dois vous comprendre. Tu as zoom de ciment. Bon. Et baby, oh. Moi, on a vu ça, Dixon, salut à toi, Dixon. Hello, how are you, Dixon? But anglais, bah, comme il y a Richana Ngoye India. Hi, Dixon. Hello. But anglais.
bandeko toza na lisolo na biso lelo ya mwana biso oyo babengi na nkombo ya Nancy. Nancy alobi la ngai nazali na age mama la serani yo teyaka ampe monsieur lelo milini ya miso pasi abi mama la serani yo te nga nazali na 13 ans 14 ans la sireni naza mwana oyo ngai na regle nazwi ba periode na nga mama na biso a expliqué nga te makambo ndenge nini nakoki kosala rapport na mobali mama biso a expliqué nga yango bien te sikoyo bamama problème tozosola lelo eza ke connexion eza stable te problème eza lumière édérange bon tokendeka na lisolo je pense que son eza bien so eza bien te bokoma parce que mwinda yango eza bien te boyoka lisolo bamama nga naye koconseille bino bamama lelo naye na mama conseil ntango toboti bana biso bana biso ya basi ntango omoni mwana akomi 13 ans omoni mwana akomi kobima tolo balibele ekomi kobima na yo mama oyo aza na bwanya mama ya sagesse il faut obenga mwana na yo obi yo yakawa namoni on dirait obimi libele to nini ya relaxa mwana kuta oba mama chikanga boni boye mama c'est quoi ça mwana kobanga kuta mwana o bizarre étrange na bizarre mona bizarre te mama zwa mwana na oloba yo yakawa wana na no obeta bi mama biso abenganga bi yo yakawa na na bandaka na mama bitina na tolo bi yo oni nga bezaki nyabi la stress na bimi mabele te na combien na ba 13 ans bo ndi mama abengi nga avant nga yo omo loko bimi mabele boy na mona yo osola na mobali te bele boy mibali ya quartier baya na bino quartier bazotala abila serin wan temps tozokola kaka omona ka baya ya quartier bazotala kaka o petite chérie baya quartier bazotata neti boyebi tosala nde na moni ondiri naza tellement mal à l'aise na okota na YouTube nabima na programme tobandela wana YouTube parce que miso esanga mpasi lumière eza bien te réseau connexion eza bien te nazoya tokota na YouTube ozala na obandela live oya boko mwinda miso eza mpasi connexion eza bien te juste kasi sikoyo ya riana nazokota bokota kasi na live na olansa na YouTube sikoyo miso mpasi